Le message oyo toko garder oyo bana nzambe bakosala attention yabi ke eko komela ebisika zali Orlando mission oyo atana batu ba obetele lisolo, c'est très important. Il y a notre artiste Obabengi Aïda. Balandia émission na biso na EHP Media TV partout bozota la biso Europe, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas na kati ya mboka Congo. Donc place tozali oyo lelo toza na ba Congo, donc toza na province ya ba Congo. Awa to yaki koluka musala nzambe na bino oyo bo mesana komona toujours na EHP Media TV mais azala kité azaki na ba mission de service na ye yango to landi na ba Congo. Awa to sali déjà peu de jours to bandai ko zela kaka ye abima na ba fin fond place abandaki ko te yakuna au nom de évangéliste Enoch babinga to zana awa ye moko azo epsa biso azo expliquer biso eloko nini ememaki eti na kata ba Congo awa pona koya kote ya sango malamu po c'est vraiment basala nzambe bakomaka tina ba fin fond bote mosala nzambe. Mbote papa na ngai, mbote na bandeko nyonso, nzamba pambola bana nzambe nyonso. Nayebi ke esali mwa mikolo ebele tomonani te, mais on est là, biso lisusu nako banda nanu boye te avant na répondre na ba question na ngai, toujours moment ya prière, totika émission na loboko ya nzambe. Kolo Yesu Masiya ya Nazareth, nzambe na biso, topesho merci. Totiki moment on a sa loboko na yo, yo ndeza na biso kamba biso longo, tika nzambe mutu nyonso azolanda émission oyo. Ezalali pamboli ngolu pe bikama pona vi na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup na batu nyonso bazoli bakolanda biso. Merci na mama GH ya papa Edo Amani. Musala nzambe eloko nini epusaki yo okoma tina kati ya ba Congo et puis précisément na kati ya bamboka oyo to bane ko zela le roi ba côté ya ba tiela na bakati kuna parce que évangélisation to yebi ko sala ngope na kini bakiti matinale otiki yango ezozela yo otiki ba prédication na ya dimanche mais elo nini epusaki yo koma tina ba Congo oyo olandela ba am susu ya nzambe nzamba pambolo papa toza précisément na bato bayebi mwa mboka o malamu toza précisément na Kinzau eza parce que na boaki ko benga bino bisika na zaki tellement musika makasi enga ko koze bino parce que faut sala ba 4 heures d'ita ba 5 heures d'ita moto ko kota na bakati kuna ezalaki tellement pasi et non seulement awa na kota ki susu na kende na mboka mona ki santu kuna na se kuna mboka ba benga telo c'est trop loin faut sala ba 5 heures d'ita moto pour na question na yo oyebi eloko ya mutuya mission ya mosali ya nzambe nyonso na te ya rabatu lipamboli c'est bien na te ya rabatu délivrance c'est aussi très bien na te ya rabatu le royaume de cieux c'est aussi très bien mais mission o nzamba tikelaki bayekoli primordial liloba Yesu abisaki bango allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez remarquer ça dans Matthieu chapitre 28 verset 19 okomona Bible ezotalisa biso malamu mission oyo nzambe ezaki mission moko primordial Yesu apesaki bayekola bi allez bokende bosala na bamboka nyonso na bisika nyonso bosala bango bayekoli na ngai. Bible ezoloba na makomi ya la joie dans le ciel soki pécheur moko atiki nzela ya mabe abongoli motema. Donc cela veut dire nzamba pesa basalma ezala ozala archevêque ozala bishop ozala soki archipape ozala nani, nous tous nous avons une seule mission, c'est de peupler le monde des ténèbres et de peupler le royaume de cieux. Donc ko silisa mokila molili en d'autres termes ngana salaka tango na yakawa na benga ngo opération botola satana bandimi. Donc ko retirer ba amo satana kangaki ko botola bango ko mema bango epa ya Yesu Masiya ko radisa bango sali ya solo parce que ma commune nzambe zo bisanga ya aucun nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Donc c'est la mission. Mosala nzambe nyonso il faut zalaka na souci ba amboye. Côté ya na église côté oui na tiki Kinshasa ça fait beaucoup de temps na Kinshasa té et ça peu problème té. Mais il y a aussi des gens et ça na ba âme. Oh nzambe tanga zo biso bokende to kende ko fouiller. Bisika nini ba âme ya nzambe bazia ko kangama pona ko zo bango ko reti bango ko talisa bango sali ezalaka mission ya mosali ya nzambe nyonso. Vous allez remarquer ba papa na biso a Edi na bala abanda ko sala ba campagne
au monde ake na ba loja ake na ba fin fokuna azo sala ba campagne d'évangélisation. Mais malheureusement, oui, c'est que moi aussi j'ai fait des campagnes, j'ai fait l'évangélisation. C'est ça aussi la mission. Donc, mission primordiale, on a pêché c'est évangéliser. Ko boto la chata na bandimi ko mema bango pa Yesu Machia, ko talisa bango Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable Dieu. Donc, esa mission moko on a pêché biso. Yango mosali ya nzambe o azaka na ba souci ba amte. Fatala état d'âme ne malam. Nous tous, ngapé nazaka na posa mbongo, nous avons besoin de matériel parce que né na komi awa. Pour na oya il faut que je paye les transports. Faut na fouta transport net, imagine-toi bamboko na zapo zwa moto okomati lukula okomati nini, ça te vaut plus de 25-50 000 aller-retour. Il faut que kolia na c'est pas, c'est bien bon, mais c'est aussi eza l'importance ya makashi ya kokende koluka ba am ya nzambe bato ba yebi nzambe, parce que ici vous allez remarquer ça na bato bele baza attaché na ba secte, bato balingi trop kisi, bato balingi makambo ebele te baba et oui ça m'étonne. Na biso papa na ngai na koti na mboka moko eza na seku na Kakongo na komi na mboka wana, il y a des gens même qui connaissent pas le nom de Jésus. Oh pena baza ignorant, musu pa yebika Yesu, mais ayebi valeur ni na Yesu te. Mutu muso mona be nanu ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. Et j'ai compris que biso basali ya Nzambe, c'est le moment ya kotika ba fauteuil na biso lix ya kokota pe na champ ko luka ba ama Nzambe baza ko bunga ko zongisa bango na nzela ko talisa bango Yesu ko yambisa bango Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ko talisa bango bonganga ba kisi eza mabe pe ko pesa bango baptême parce que lobi bazwa pe sali éternel. C'est un peu ça. Yango tina nanga na ya ki mission na osika. Merci beaucoup tina na yo la ki mission yango wana opération botola satana bandimi. Donc muso banga te to na mboka ya mengu. Batu nyos bayebi ke ba Congo ezara contrôlé par mengu évangéliste. Papa la ngai nazotanga verset oyo et otalisa biso qui est Jésus. Bible zo bisanga na makomi na Nzambe na mokanda na Philippiens chapitre 2 verset 11. Mengu mboka ezara ya Yesu. Je vous dis mboka ezara ya Yesu. Nzambe naza mokeli na nyonso. Mengu asala mukilité. Tanga verset oyo pour répondre au papa na Brice. Bible zo ba na Romains chapitre 14 verset 11, il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Makomi zo bisangai mabolongo nyosho ekofuka maliboso ya kombo Yesu. Pe minoko nyosho ekopesa kembo epa ya Nzambe. Donc cela veut dire nana tina yako banga mengu te. Nana tina te yako banga awa mai kingandi no. Na yebi capacité ya kombo ya Yesu. Bien aimé, et papa Brice nako ebiselo moko pour comprendre que quelle est la valeur le nom de Jésus porte. Ngana mona mutazo kiltiste. Abeli malade alinga kufa. Mais natanga kufa nazotanga kombo ya Yesu Masia. Na mona mutazana bakisi. Na ke ko chambela papa moko na ke prier pour na ye tango na koti nazo chambela pour na ye. Molimo mo chanta fungulenga mishu. Nazo mona ke na kati ya ndaku na ye. Azaka na biloko moko atia na kati ya ndaku. Mais eloko liboso zo bisanga bi papa ne nazabwe. Naza reconnaissant que na kombo ya Yesu na obika. Mais na bise papa obika neza malamu. Mais tala nanu bimisa biloko za na kati ya ndaku. Donc j'ai compris que malgré Moutazo Salaba Grigazo Salakis, il comprend quelle est la valeur du nom de Jésus. Le lobat baromo sara na komba Yesu. Bible zo ba bolongo nyonso ekufukama. Oh mengu. Oh esprit kingani. Komba Yesu za na valeur. D'ailleurs, pour ton information, le nom de Jésus, c'est le nom qui domine. Soko memeli batu komba Yesu na sincérité na vérité bisika no so kende tu seras rempli. Déjà moi c'est ma mission. J'ai une mission évangélique. Et ça a peut-être mon élection immédiate na ba image et belé on a péché batu ba baptême na tambour na bamboka ba mukoso et ça na ba kikwiti kuna na se na tambour na bango ba kangalungu et ça kuna na ba se na tambour na bamboka ba isaka. C'est partout où je pars, je prêche l'évangile na teiba na Nzambe na yambishi bango Yesu molimo mosata vandi kata bango a atire ko sala kata na bango mais regret na biso ezala kaka aussi ba place misuto tika ba cellule ba place misu faute ya moyen
moyen totika ba cellule les athées mais yango na bato ba olanda image bino obozaka na passion évangile bozaka na posa bo soutenir œuvre de Dieu église ezaka te faut tonga mabotie ba marbre non 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 il y a des gens qui sont en fin fort bazana na posa salut et ça la rappelle malam bato na bazana na posa soutien il y a des fois nous sommes limités tokozwa bato to sangisi to zangi bisika otse bango tamsu na mwanda kumoko yo pe mutoko landa image tu es touché tu es convaincu na ebisaka bana nzambe bisiko ko évangile malam c'est dans l'évangélisation. J'ai laissé ma famille, na tikinyo shwanga yoyebi, j'ai tout venu, vous allez remarquer na salita et belé na zana mission à presque 2 mois jusqu'à ce que je dois finir la mission nesi na kozonga. Pour la réponse na yo, na lalaki, c'est la mission, c'est la chose que j'ai fait. Et ça là qui t'a ébélé na vandi pena na ki chassa moi taming et na lali j'ai réussi na senti ngonga na ngai beta ke beti que je dois aller évangéliser. C'est pour cela me voici ici. Oh mengo mengo o kingani. Non. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Merci, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Tout en une image où il y a Kakongo, tout à l'heure et longo, na bateau le spectateur, bateau talabiso, nazo na régie kuna pense moko et qui bouma donc boche la biso non image wana ya Kakongo wana tout à l'heure et longo bongo tozonga donc suivez cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Suivez. Alléluia. Jésus. Bisangai na zono bisambula ya délivrance na mandaku ya bandinyosi na moni biloko kotambula likolo baton kama bisangai sala bapuku te moni kando ko tere ni aloba amen kala direction ndaku na soko vanda ko besala bu soko sabo etala bu to tira na kelkeni tani na sala Lobakolo Yesu. Nanda kuna vandaka. Soki babebisa na douche. Soki babebisa na toilette. Nanda kuwana. Kote pela. Tunyoso. Misala mabe. Akoma kapuku. Akoma kaibu. Merci beaucoup na régie na image ba tout côté la biso na image autovi eza ya mboka Kakongo. Oui, Kakongo. La village Kakongo évangéliste tango kuma ina mboka oyo to moni ndenge bato bazoyemba bazobeta maboko okutaki nini osantaki nini na kata mboko ero komaki yo moko sur le plan spirituel. En fait esengo na ngai ya liboso ezana nde bato baoyembela kombo ya Yesu. En tout cas, pour moi, ça me fait tellement du bien. Et tout ça, là où le nom de Jésus est glorifié. Au moins, ils ont en train d'adorer. En fait, tout le monde a obstacle belé à Makashi. D'ailleurs, avant qu'il y ait une émission, on a connu un accident, mais on a eu un problème. Parce que Bisika, saluer Zalara Satan a empêché Rabatu Makashi. Namoni apôtre Paul Azoloba, je voulais venir vers vous, mais Satan m'a empêché. Apôtre Paul fait que tu es à Sormalam quelque part, Satan a tel obstacle pour que Batona base à la sauveté. Ce sont des obstacles. D'ailleurs, tant qu'on a comaki, Koko Malakom Namboka, Koko Malakomi, d'ailleurs, combat Liboso Nazwaki, c'était par des chefs coutumiers. Bayambarabi son a pété. Mais na fait fond, faut pas mekaonan. Déjà, vous allez remarquer, déjà, un état de gêne, et pour votre information, na belai makashi, nazo pambola maman mon pena a benganga ke le Dieu nzamba pambola na bo tanga kombo na mazan États-Unis, bisika zali, geste wa sala et marquant makashi. J'étais tellement malade, je ne savais pas, mais na monaka maman benganga, il m'a beaucoup aidé à sunga penda ndenge na zo ba traitement, koko manana kakongo na belai makashi na grippe moko tellement makashi. Vu que na ba sekousa ba moto puis na ba tek na zoaka grippe na ndoka mot de tête ezo beta il y a une moment bisika zali nzambe pe na pambola nzamba mona yo mama on est que otala image que le Seigneur te bénisse vraiment acte sala et les quand la motema parce que dans ce temps là
ressources nous sont d'ailleurs nango zainga aussi là. Mais cet moment c'est souvenir de moi na souvenir na kititi matadi na juba traitement et puis na zonga l'émission. To kuta na batake belé. Mais quand le Seigneur t'appelle dans une mission, premièrement, il te donne la capacité. Deuxièmement, il te donne la puissance. Alors, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Eux, rien ne pourra vous nuire. Oyebi tant na ye awa na kutani na mosala nzambe moko na yaki okuta awa na betemno lisolo bokamwa ye pa yaka évangélisation mais atikala awa atikali awa na tunye papa pourquoi atikali awa ayaka awa tango ye awa ayo linga mwasi ko linga lingi mwasi na bina mboka oyo balinga basi te soko lingi mwasi ba parce que bata mélanger ba oyo na quelque ba yombe soko lingi kaka otikali awa asinga papa banana ya na kangama asa souhaité mais tozo sambela nazo ndima na foi abima na bisake tozo ngana il y a plein de dangers. Il faut marcher dans la sanctification, surtout vie de prière. Awa soko zana ba panzi à prière te eza tellement pas. C'est pour cela nzambe soka péché mission, il te donne la capacité, il te donne la puissance surtout awa na bi sarame ba nzambe belé dans la mission, il y a une onction au nzambe aiba na rotambola biso. D'ailleurs, quand tu viens dans ces genres ici, il faut essayer de démonstration de puissance, na prophétie, na miracle, makambo belé sala makao. Nazo monde zuyamba batu misusu mona na bisika nazo yamba batu nazo sakola nazo talisa batu banzela et puis nazo te batu mona mutu misusu atambola pe na ndako nganga moko atambola zilo bikote tango boya bosambeli nzamba bikisi pa ndimi Yesu donc nzamba pesa biso makoki tokuta na bosaka tokuta la bitumba mais en Jésus nous sommes toujours plus que vainqueurs. Merci beaucoup, merci évangéliste Enoch Babinga Omanke biso Petro au lobby Nzambe azalaki na yo malgré batak nzambe azalaki na yo mais nalingi pe to beta moi lisolo moko mukie ya bino mambo makambo tali mukie basala nzambe awa émission na biso eza émission basala nzambe c'est une émission pastorale tokoloba donc awa polémique ezalaka nango vraiment te mais makambo ozo sala wana tomoni yo na kati église moko boye du jamais vu ngai na koloba bongo batondi ozo beta maboko ozo tangisa bango kombo ya Yesu mais est-ce qu'il y a aussi ba pasteur basala nzambe ba prophète évangéliste o batombo ma déjà ba kotika l'église na bango eza lix eza na ba climatiseur ba ndimi fola ta veste faut à la propre est-ce que ba yaka pe ako alongo atiki ki bo moto atiki cortège na ye ayena ba place aboye a s'humilier lokola yondo kiti boye yo moko somona ba ah bon fait ba mboka musu na tamboli na moni quand même ba cellule ya mo église mususu pour dire la vérité na ba mboka mususu mais ils ont la bamboka musu penza oyoka kutu otangi kutu ata église ata moko ezate musu mona kaka bandeko na biso catholique musu mona ma muke ya missioni ya babongo bongo kaka mais trop ils ont trop ba secte hein baza trop ba secte mais ngai na loba boye s'il y a quelque chose au nzamba kotara biso makasi c'est faire l'évangélisation de gagner des âmes. Moi, je prêche la bénédiction dans le bandelango mettre fanaté à kalipamoli na te à rabat délivrance surtout ça domaine ngai mais ezan et loko ça plus encore important il y a que chercher ba âme au moni photo comme na temps oyo en fait nando monango ba papa il dit na bala bando sala ngoming mais j'ai remarqué au fur et à mesure la génération la biso to comme comme ça qui musala nzambe trop lix reza bien ça qui toque ça mala mais je sens que eloko ngozo kota trop to lingi to boma fruit évangélisation parce que c'est l'évangélisation qui fait la force de l'église. C'est l'évangélisation qui fait la misisa, la racine. Mais je constate c'est que au fur et à mesure tellement lix c'est comme kota trop et loko bando kufa. Nga na yebi ba papa edi na ba bando ki na ba fin fo ko na ba loja asali campagne. Ba hôtel Osborne pour évangélisation et ma casse na Congo il a fallu ba kende par-ci par-là mais le Congo bando si là nous sommes focalisés sur les 4 amis un homme de Dieu azalara pasteur bandimina lui a 4 églises il doit être un missionnaire. Vous allez remarquer la porte Paul marcher par-ci par-là pour prêcher la bonne nouvelle. Ba Pierre bando tambola. Il faut tout long la conception wana. Tu restes avec tes otikali kala bandimina wana na lixi eza mabete eza malamu. Mais tu penses est-ce que Congo évangile quelque part chez Koti. C'est ça aussi faut à la moko ya sushi na biso. Yango nga loko les ara mission nazara na ba masalanga ba bien les salis des âmes, c'est ma mission. J'aime gagner les âmes pour le Seigneur.
j'aime prier pour les âmes de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. C'est l'heure est arrivée, il y a côté capé ba faute parce que oui surtout ça attention tout le monde occultisme ba magie ba maïkari comme il battre plein. Au moment petit à petit. Et ce qui est na baba Congo, ndeti mboka mona kendel quelque part dans temps comme au court joie à la carte de aller s'y comprendre. Donc il a fallu ngarutu ça la bien des hommes de Dieu. Mona qui était. Té na mona qui était. Il pas chef coutumier. Moi, je prêche l'évangile. Na yambi batebele bazaki pa inae. J'ai reçu des gens. Aïe, ça papa tala betala bena teye betala betika so tikite tala danger. Mona d'ailleurs, au monde na moka ba prédication na ngai na bando tali sabatu kenganga ko sarabatu. Que qui c'est dans nos tali sabatu plus c'est sali. C'est un peu ça. L'heure est arrivée. Même papa na biso baza élevé, bazwa pe passion na ezala eloko moko lipamboli pour na œuvre de Dieu et bana suko avancer. Merci beaucoup pour na l'œuvre de Dieu et avancer mais basala nzambe to yebaka pe kala hein Albert Kakenza la simplicité kala bande ko sala makambo wana ayepe boye na ba wenza zote ya atata nzamba tomboli bon mais lelo to sa ba pasteur rebele le pasteur Mukuna ba Moïse Mbiye nazotanga bakumbo sans polémique et belé bakiziamina kibila basoni kafuta mais neti place oyo uti wana na Kakongo wana lobi batu bayebi komba Jésus Christ te bayamba mais to sana ba pasteur belé na katamboka Kongo bokangami na ville ya Kinshasa or ba ambi nzambe eza kuna évangéliste Enoch Babinga est-ce que yo peso nzamba tomboli lobi ko melever oko pesa pe koto mu Kongo na mituka na yo sundoli susu ba amo ko bota malobi ezangi komba Jésus Christ. Moi, je ne pense pas. Na habité élévation, c'est quoi? Kotomba oyongo lo banasens nini? Comme na mituka pe mapango ebele, kozana ba garde corps pembeni nde basala nzambe to. Nyoso aneza pamba. Salomon azolo ba vanité de vanité, tout est vanité. Nyoso aneza pamba. On reconnaît pas un véritable serviteur de Dieu parce que na mituka, parce que na mambongo non. Fond naie, marche naie, conduite naie, ezali naie. Vous savez, na lobareloko mingi, devant le péché, devant le mal, il n'y a personne qui peut s'échapper devant le mal. Et l'okonyo sumtazo salamabe, ezaloza mosali anzambe, soko sali mabe ezamabe, pour dire que l'élévation non. Pour nangai, eza malamu d'être béni nzamba pambola na moment opportun, mais eza prière nanga na salaka ne tout le temps. Seigneur, ata lelo, na ju possibilité peut-être ebele, kutu esunganga makasi. Pour na bâtir sous l'église belle bisiko na tiki yana et là ba place monsieur tu prêches les gens au tei batume au monde comme ça est-ce que yo linga ozonga suna moto place uti na bakaka Kongo wana otiki mituka na ozonga na ba moto kuna event na zonga te pona nini na mati moto na eko sala babi Jésus Christ est marché de ville en ville de village à village ce que tangela pasteur ni na kokana Yesu na kokana Yesu Jésus le faisait. Il marchait de ville en ville, de village à village, prêchant, guérissant les malades. C'est la mission que Jésus faisait. Parce qu'on a la Kogana Yesu, Azate. So Jésus bandé au salon, pourquoi pas au salon? Les salariés tout bien, au salon peut-être au sombatam sous 10 motos à Yomoko. C'est encore une bonne chose. Au sommet, pendant moi 10 motos, aux humains équipe, il y a des frères, qui ont fait un fort, qui ont l'info, qui ont bâti, qui ont pêché, ça sera aussi une bonne chose. Pour nous, mais parce que tu as reçu le matériel, au tiki qui évangélisé, comme dans l'Exu, et ça peut malamouter. Et ça malade, mais la place, nous sommes dans l'équipe, dans mon il y a des églises, nous sommes tous dans la chasse, en tout cas, l'église, le Seigneur. Tu es dans le temps à commoter, mais je vis des cellules, je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, tu as béni le Seigneur. Na osenga na régie tozonga tocha image mususu o wana tocha image wana na mboka ni wana eza na Ntelo na mboka babengi Ntelo eza musika pena na Ntelo entrée ya Kisanto leki bakando kena ba fin fort kuna na ba moto plus de 4 à 5 heures du temps ya moto. Voilà, merci na ozongi na régie pense moka tela image wana totala musala nini nzamba sali puis musala nini oyo yo nzamba tindaki okende ko sala kuna donc total élément oyo et puis toko zonga siko Kalameng, donc suivez. Pesa yo
Voilà, merci beaucoup. Merci na régie Ponce Moko. Tout à la image au évangéliste Enoch Babinga. Tout le monde nini ozo prêcher bananzambi. Tout le monde nini ba miracle les salama bat bakwei bat bazokweya. Nakati ya message na ozo ba ke diable akopesa yo mbongo mesoza na likabo ya mbongo tie obela liboma. Est-ce que yozo banga ba place ozo kota te évangéliste Enoch Babinga o combattre Satan ti na kati ya mabele na ye bat batonde belé surtout ba mama bato babokela bat bambasu bato babokela bat ba maladie ozana bangwane longo ozo banga ta bataki wana ti. Ah, naïbisaki déjà tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Nayebi nzambo nga na ndimela nayebi ndeni natambola na nzambe nayebi ndeni nzambe amemela ngai nayebi ndeni avant nakende na mission comment je me prépare. En fait, c'est la chose que j'avais remarqué tant on a commis na mboka oyo donc na monaki penza mamba malamu te baza trop kisi soki o azoteka komona pe biloko ngo azoteka Wala mboka nini eza na ntelo omona pe biloko ngo azoteka mwaka makemba mwa tomati mwa nini bu akotela ndako nganga bokela muninga akotsa muninga ndako donc phénomène awa eza mingi omona pe sikoyo muto babokeli maladie tala contraste muto babokeli malade orata sambela ye pake supa ndako nganga azongi supa ndako nganga or batu bayeba elo te satana aza mama na coopérant omoni so babokeli malade zuyo okena ndako nganga satana aza mama na coopérant aoyaka asololi na esprit wana bozwa malade bolongola ngo soit bobenda ngata pa mwana na ye soit boboaka ngata na génération mokeko soit bobomba nanu amona ke ayaki pa nganga seni abikisi ye donc satana sara publicité ne bongo yo na notali sa ko boka muninga malade te parce que ça ba phénomène ça trop awa balingi ko sala mabe bomona na kutela mama moko bo nzoto mbeza ko beba tant to bando chambela nzamba otali sa biso na révélation que mutasali e bo eza place a te karabina buena pour kaka nde mutu misusu ba weleli saki ya fufu ko wela ba saki ya fufu amoni mabe asali mabe c'est pour cela na te ki bango na bana oteya bango makam oyo azo teisa bango na ba misusu mona kaka o bakenda neti na ton na komi awa babi bakendaka na mboka moko bezalaka soko bimiki santu so intadi mboka ngona yo ka bebeza mboka ya défaite artiste na biso madilu babi akenda na mboka moko ki bangana tadi o tata moka za kuna apesa biloko po tekaka mingi po misu c'est drôle donc batu bataki trop baza na culture wana trop il a fallu de leur apporter la parole côté à bango côté sa bango mambo azo sala mabe au monde quelque part nabi muto azo sala mabe azana image nzambe quand tu fais de mal à quelqu'un yeba au sali yete au sali image nzambe donc sali pe nzambe mabe ya on azo bisa bango c'est pe là ozo problème na mutu mais ozo problème na nzambe te so ozo problème na mutu tango kimpa nzambe nzambe wa bikso so ozo problème na nzambe okimela wapi na bande ko recadrer bango petit à petit nazo talisa bango nzela na yambisi bango yesu lokola mokonzi pe mobikisi na talisi bango salut et nous préparer nzambe na nazonga nanu pour moi santé ça il aurait ningana je crois que na kozonga lisusu na ba fait fokuna to sala une grande campagne encore d'évangélisation en tout cas cette fois-ci to linga pena ezala d'une façon encore plus que générale parce que mboka eza munene ba quartier za ebele ils se rappellent à moi difficulté à atteindre batu nyonso eza tellement moi page mais tout ça là ngo petit à petit ba musu ba yoka kasanga ba sala nzamba zekuna musu sa yeka yaki po azwaka lobiko metanga lobiko bo chameli po na nzamba bigise bo talisi pe sali donc c'est un peu ça c'est pour cela batu baza trop kisi baza trop ba secte baza trop kotalisa baza domoni baza na moi culture moko boye bango omona mutu boye excusez-moi avant di bazu photo kinganda te na kata ndako donc photo wana zo na nefo na isi bango photo na sale lote na mama mona ke sambela po na moni na photo na mbasu na mama bo photo oyo batelo po na mbasu na bisa c'est rien na bisa na Yesu azali banda te mais azana kati ya mutema na yo avanda alia na c'est ça le vrai salut je te peux ça mona bande ko relater batu petit à petit ba ko comprendre que ko sala muninga mabe eza mabe. Donc c'est pas important au kotanda ko nganga o samninga mabe o kanga batu nyonso bazana bateka yo tekaka donc c'est pas important c'est pour cela na bande ko talisa bango ba vérité je leur prêcher et puis na ba mama boye nzamba se manifestera na ndenge na ye misu na faire comprendre bon que lobiko bazolu keza nul lobiko Yesu Masiya ndele kinyos. Merci beaucoup, merci évangéliste Enoch Babinga msalozo sala ezomonana tocho mona ndenge nini nzamba osaba miracle ndenge nzamba okangola batu mais lobi mambo tali photo wana
na kati ya ville ya Kisasa ezana ba bandimi ebele ba memama wana je pense moko s'il faut le dire ba memama wana ateka ba photo na ba chango na ndako mondimi mo ba kozala na ville ya Kisasa bon azolanda yo azo occasion ya kolanda onde toto sola beaucoup c'est nini parce que église wana toyebi que église eza populaire parmi les églises où basé belé eza limité na on a donc eza église eza na full mais ça so tali membre de cette église parce que ba photo na mais yo oza a na ba Congo zo boya ba photo na ndako eloko nzambe aboya na motema bezolo ba nzamba za jaloux c'est que le Seigneur ne veut pas de partager sa gloire avec qui que ce soit eloko nzamba aboya plus loin tu ne feras pas d'image taillée, ni un représentant quelconque étalé sur Zambé. Je ne sais pas, na conviction ni bango ba c'est la photo na mais pour ngai na mona ki ba photo na bandaka ba monsieur c'est bolonga ba photo na banzoto monsieur ba tse ba photo ba lati yango na non conviction ezana nke so azala malade ya simi photo na bi nabi moni avozo a photo tsa awa zwande Yesu tsana motema banga nzambe yo obanga nzambe te aux tamboula mabe allez photo mami qui a à quoi sert cette photo il y a une importance c'était une importance c'était imagine toi yoka aucun sukola ozana parce que bon photo ne polate otikango bu oppression yelo na kata douche OK ki mambango luka photo zongo lisusu to osambela direct mais mande Yesu na motema comprends ngana yesa même na yesi bon même amema Yesu na motema yo zui photo ti atango ke sukola okenda sukana photo te obanga photo nge polate aussi photo c'est no longoli sko ke be demo bimeli yo okima bongo photo na ngeza wapi le nom de Jésus peut tout le nom de Jésus guérit et ça ignorance na habité na contexte nini bat basela la photo mais pour na ngai dans ma conviction kombo Yesu eleki nyoso c'est un peu ça merci kombo Yesu eleki nyoso tozaka kana kati ya ba pasteur lelo oui c'est vrai oye na mboka musika na ba fin fo bangité oye na kati ya ba village ya bato tant ce village na yo pété ya ekolo zalité moye quand même kokangola mais il y a aussi de pasteurs oyo bazana ba dona peut-être mais ba mipesika na ba distraction le quoi to chomona ba actualité o tokoloba mutakalisation ya basala nzambe euti ko bima a berege bimbi belé mais na otala moko ya basala nzambe mususu o bato ba considérer ka ba pesa ki respect je ne peux pas citer le nom à lobby makambo à propos ya Moïse Mbie à lobby ba bere ya Moïse Mbie ndenge salami et après à zongi à se repentir à lobby non Moïse Mbie za camarade et j'espère que au malgré na kati ya ba village osara connecté pe internet c'est-à-dire oyebi est-ce que mosala nzambe Dieu peut se repentir à l'obélo boye que Marambo bobo doit considérer comme étant un bon serviteur de Dieu et puis à se repentir na ye atengami akina banzela misus. En fait on dit dans toute chose na lo barelo mo photo singaka sagesse et pas molimo mo santo. Nzamba ko pesa yo mission. A pesi yo penza mission nzamba pesi yo mission mais manque ya sagesse, manque intelligence et manque qui écoute. Il y a certains messages. Nzamba ko pesa yo. Alobino lobate. Garde ça pour toi. Il y a certains messages. Nzamba ko pesa yo. Alobino lobate. Garde ça pour toi. Ngana le kala mission. Et ça na ndeko moko aza élevé ma cache, aza musicien. O biso to benga mission monde. Na lala na butu nzamba pesa nga message na ye. Na le bon mission te. Na sala ba démarche nyonso tina kendo luka ba bia fo luka il faut koma mukanda na komi pe mukanda na sali lettre papa ya manga après un mois mais quand même to kutene na ye na sololi na ye aza mutu mona tanga kombote aza mission aza élevé na mboko Congo na su message na ye plus de 3 fois habité aux ainsi dit l'Éternel na ki na kotisi ba mikanda ba senga ba carte pour na mona da il passe mais eloko na sepe quand même na mona ki na monier na talisie na ebisie o senga na ebisie moi je fais ma part je pars so pa yoki yekaka so pa yoki te yekaka donc na zeli na sagesse na ite maman na legi maman na TV mutu ki kadi non on estaki bo moto bon et ça bo moto te na biso nzamba ko pesa yo mission mais on se compromettre na manque ya sagesse c'est là Bible zo bisanga mukolo moko David azui mo shabat David asumuki asali mabe lokola roi Bible zo ba tango David asumuki et loko David asalaki ezalaki mabe mais il a fallu quoi nzamba ke susciter prophète Nathan akende ko ebisa azongisa David na nzela obi Nathan ki na système ni
aye à comprendre que David c'est quelqu'un, c'est une autorité nako kendene na ba vitesse te abandi ko pesa ba lisese alobi roi tala boy mutazana biloko bele mazolu la ka loka mususu mutabe ba ko sele ne yoka roi moka bia mutabe pena fo ba boma ye ba wa so moni mutanzolo ba ezayo David asimbi mutu a sel biso ba psalm 51 se repentir parce que akendaki nango na certaine logique encore Bible zo bisanga na makomi mukolo moko nzambe alingi apambola David lokola roi na Israël nzamba bimisi abimeli Samuel abisi Samuel na rejeté Saoul kende ko oindre David lokola mokonzi yoka réponse à prophète abisi nzambe yo mto ebisinga malamu mais soki na kei Saoul soki ayoki ngai aroboma ngai asalanga mabe parce que Saoul azaki mokonzi azaki na autorité mutabenga ke pesa nzambe toute autorité vient de Dieu. Il a fallu nzamba ebise non ko kende nango bongo te kende ko tumba mbeka tango ke tumba mbeka na famille izende ko pambola David omoni sagesse wana nzamba ko pesa yo mission oui j'ai la nalandaki nazolanda ba mission j'ai la nalandi su ndeko makasi c'était très édifiant ma musa bando koloba parce que musa nzamba za na orgueil te ngande nazana yoka pe ba pasteur mususu il y a certaines expériences ngana ko zala ngote na yoka on a mususu. Il parlait des choses très édifiantes, mais il y a eu certaine sagesse. Et puis, si tu veux exhorter quelqu'un, il faut l'exhorter dans la douceur. Bah, il la vitesse et tout. Tu risques de compromettre ta mission. Nzambe pas bengara Saoul, ma rejetara Saoul parce que Saoul marche avec ma bête. Nzamba ko bengayo, akotali sayo, mais il faut zala na façon ni noko lobela pour que oyo ba ko compromettre mission était et bi maté que ba mono changer langage. Et obima indenge mususu c'est pour cela j'ai dit référence na biso fo za ramoli mo centre. C'est un peu ça. Merci beaucoup évangéliste Enoch Babinga na basala nzambe nini oyo considérer pe na ville ya Kinshasa to na RD Congo. Oza ata oza na télé boye moi considération ezali parce que la Bible dit le Saint-Esprit c'est le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Ta sagesse na yo tant on fa na ozota basala nzambe est-ce que bazali moi quelques 2 ou 3 notes soir pour to chiter l'émission. Bon na ko ka ko tanga pena ba kombote na considérer basala nzambe nyonso basala nzambe na nenga solo. Baza ebele na koki ko tanga ba kombote baza ebele o basala nzambe na nenga solo ebi na ba souvent il y a des faux, il y a aussi des vrais. Les lots, mi pepe o ye surtout ba sex tapo batunes ba mona basala nzambe avancer non. Na ebisa batelo moro na vandaki na o chambre. Zo bangate ya yo pelo baby. Na vandaki na zo chambela pour na ba mouvement o yaki ces derniers moments et j'ai compris que batu misu ba mona ngo lokola et comme lokola moi publicité lokola moi sentiment moko boye. Or que nzambe ayepote ya biso. Ezala biso basala nzambe. Au moni tika na tanga kombo moino Eliane. Les gens ne comprennent pas. Oyebi ngonga ya catholique. So ebeti na tongo ebeta ba 5 heures. Ngonga catholique so ebeti. Oyebi sala musani ela musabatu. Ngonga yango ebeta rapo ela musabatu ke église. Mais ela musabatu ke église te. Mutu musu pa kenda musala na 5 heures. Ayoki ngonga na tango ebeta seni ala muki. Donc moino Eliane aloka ngonga. Batu ba comprendre été. Et ça m'a bien mort bandé déjà au côté de l'évangile. Il fallait utiliser le roi ngonga à la musabatu. Il fallait nzamba utiliser le roi ngonga à la musabatu. Et ça na basala nzambe mususu. Angata muswa ko ya pena mutambu wana ba sex tap. Tanga yoke Eliane ba maseni abangi. Est-ce que Eliane a sauvé été? Nzamba pambola bino. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Nous marchons vers la fin de cette émission, mais avant wana nous to chité madame question moko tikali ezali quel est le message oyo toko garder oyo bana nzambe bako sala attention parce que ça na batum so ça pe na problème ça batum so ça na projet ça le logo mo ya mabeto ya malamu message nini to encouragement nini okopesa surtout batu ya bongo bana nzambe pambola yo nzambe azana bino message ezali ya malamu pona bino surtout pe bazana ba problème bazana ba situation difficile na le bara de temps à autre que Jésus peut tout nzambe azana makoki nyonso nzambe atoni na nguya nzambe atoni na makasi bisika bozali bo décourager te na yebi ke bato belé bo beti libaku bato belé bo sumuki bato misusu na moni ndeko moka bisinga papa en tout cas to baye to zo baté to kende wapi na zo ebisa mino Ahmed fois bozana discernement des esprits so bozana discernement des esprits Oroza l'emporter na bavano c'était
toi-même dans tes fonds du cœur au comprendre que oza mosala nzambe o ayebi kisita saiba sa esunga o makashi yango na zebi sabana nzambe surtout eloko to sengango na bino pe bato bozana ba problème bozana situation mo compliquée, ne vous découragez pas. Boya bobenga d'ailleurs na opesa contact na ngai na bandeko pe mitema malamu. Vous allez voir des images tellement ébélées que j'ai pris à ce qui concerne l'évangéliste les âmes. Tout ça rappelle pour ça va soutien à bino. En tout cas, bateau basalango que Dieu vous bénisse. Naïb sibino, ne vous découragez pas. Naïb saraba na nzambe lo mona te ngo même une église. Boka moté mukolo na suka mboko mona tamusu pasteur banote la muté matikali yo kei. Ce qui conduit nous à malam aux anneaux zotambola. D'ailleurs le salut est individuel. Pasteur a kotolo la te, église kotolo la te, muté manone te kotolo la. Ko décourager te pour moni passer pasteur a sali bazongi sibwe nazana message moko yabi ke eko komela yebi sika zali orlande mission oyo atana batu ba obetele lisolo très important. Il y a notre artiste o babengi Aïda na koloba message n'était pour na respect mais na ozana posa na pesa numéro contact ngana yebi sa ba nzam na lobaka boy et je parle et na pesa numéro contact, j'insiste vraiment maman Aïda bisika zali soki message comme lié à un contact nanga qu'il m'appelle nazana makamu pena o nzamba tali singa pona e il faut tout solo là mais je ne sais pas comment l'atteindre mais nabi ki nanzela contact soka landi émission o abenga même par téléphone na communiquer na prier mais na koki ko étaler yango boete mais j'ai reçu son message plus de 3 fois na na ba Congo na monyango ezozonga et j'ai compris que ce message est tellement sérieux bisika zali l'artiste Aïda as artistes à se placer biso mingi bisiko zali nzambe asumba yo on a message oyo na repesa contact nanga c'est vraiment sérieux et j'insiste nazo insister surtout pour naye nzamba sungaye abibato boyebiye bo la émission oyo en tout cas bo pesa contact bo passer numéro so il s'agit même à lukangate to rompo banga opesa bat adresse ba lève me comme par-ci par-là. Besoin numéro nanga benga ngai to solola na ye na koyeba kopesa ye. Mon numéro c'est plus 243 89 50 79 749 plus 243 89 50 79 749 na bandeko nyonso poza na ba problème ozana posa oyoka orientation prophétique ozana posa nzamba shunga ozana dossier moko quelconque tu as besoin de soutien à prière numéro yangwana benga biso respecter les orientations divines nzambe akozanga te ko pa bato ba benga ngai c'est comment ndenge nzamba lobela bango ndenge nzamba orienta bango yo pe mutebinga te c'est votre humble serviteur Enoch babinga chasseur de démons naza pona bino naza esclave na bino nazaki na déplacement na voyage mais me voici naza déjà mbala moko benga nga numéro nanga eza na WhatsApp y appelle normal eza plus 243 81 92 68 490 wana eza appel normal plus 243 81 92 68 490 mutu musala bito lembi pe basala nzamba ngomema na ko biso ko lemba te elitanga banda ko kanza loka tikele mon nzamba il y a encore 7000 au batikali donc ezana bato basala nzambo bazali nzamba zo ko utiliser puissamment bazali jusqu'à présent benga biso to ko ba ko sunga na prière ça sera une très bonne chose na ko si c'est mission beauté sans que na sala moi le sambo pona ko kaba bato nyoso balandi biso Bible zolo ba vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira tika mutu nyoso ozolanda mission bishiko zwami lobi komo ke kota na kati na yo nzambo azui bato bazaki na molila memi bango na pole tika pe azwa vi na yo soko zalaki na molili nzamba pesa lumière nzamba pambola yo bisiko zali sali ya nzamba accompagner yo ozana maladi oyo bande ko tungisa yo je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth kaka ndongo zolanda image oyo miracle moko yo bando kota na nsoto na yo miracle moko yo bando kota na ndaku na yo ozaki na problème oyo ya mukanda problème moko songolo pakala eloko yo bande ko tungisa zo zwa solution te je t'annonce au nom de Jésus solution nzambe mona yo qu'il en a eu pété là yo nzamba sala quelque chose dans vie na yo au vivre témoignage nzambe na kombo na Jésus Christ de Nazareth amen. Amen, amen. Donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à Maman GH, à Papa Edo Amani, Mireille Kabang la patrona, Tanya Lengalenga, Nabosani Pété, la poupée blonde originale. Ormeline Zolo Nalman, Bambote Belé place Pozali. Donc Bambote Belé na batu tout bazuli bakolo na biso. Quant à moi, je dis bye. On se retrouve au prochain numéro. Bye.